la carte de Micha. Micha. Bon côté, pour qu'on en mette. Bon côté. La maman vient faire de bonne entrée. Qu'est-ce qu'il y a qui veut relire au
sawa fako watitishina watitishina nsambi watanzelela watitishina watitishina nsambi watanzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azazamba bosolo oyo nasa koyembela nzambe nazoyembela azazamba bosolo oyo nasa koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo azazambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzambangele nazalaka lokatere apesinga lolamba natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso allez facile yeso apambolinga chilobo yeso lokotinga pesitina azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozobana na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale
nzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka masa ye yoka shije na ngai ye nzamba lole na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo bisenga senga nzamba nalebi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga yasi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yasi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi vi ya bisenga senga nzamba lokota ngai yeso yeso lokotanga yesu yesu lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu yesu c'est la fille préférée. On a la fille préférée. Laisse-moi fako. Laisse-moi fako. Watitishina nsambi watsenzele. Watitishina nsambi watsenzele. Yeso yeso. Laisse-moi katanga lisa. Laisse mukatanga laisse mukatanga laisse mukatanga laisse mukatanga soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisilasa bato soki nakoma kosambela sabela opekisanga te oyebi te bisika nzambe zonga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te oyo nasakoyemba nzambe nazoyemba nzamba mosila oyo nasakoyemba nalingi mobalo aloki mosika aloki sije nazalaka lokater apesile natambolaka makolo nazalaka kobate apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Centre de réveil, nous obligés, obinaka wa pied.
nayipa na yo papa na ngai monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo azosale Samba lolo Baba passa Baba passa Baba passa Baba passa Yesu na bingina tantola Yesu Papa na bingina temoye Sangalo Napena tato na bonsambe na yo Iswangato Yoka bosenga na nga Zambaka basaye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye na babasi na nga Osabo zambe na yo na ye na kozanga na nga Osabo zambe na yo Salela nga Yesu, Yesu, salela nga Yesu. Salela nga Yesu, Yesu, salela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, unela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu, unela nga Yesu. Senga 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 na le bibi ya pesa na kabela na senga senga yasi moko ni ye batu bakolia pe na senga yasi moko ni ye batu bakola pe na senga yasi moko ni ye batu bakovanda pe na senga na le bibi ya senga senga lokota na Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu, Lokotanga Yesu, Kuchikanga ite. Lokotanga yoyo, Tombolanga Yesu, Yesu, Tombolanga Yesu, Yesu, Tombolanga yoyo. Yesu, Yesu, Yesu mukatanga Yesu, Yesu mukatanga Yesu, Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu. Hallelujah. Chilo. Soki na soyemba, obekisanga te, oyebite bisika za bato kotanga.
soki nakoma kosambela sambela opelisanga te oyebi te bisika nzambe swanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelaka nzambe nazobindela aza nzambe mosolo oyo naza koyemba nzambe nazoyembela aza nzambe mosolo oyo naza koteya nalingi mobalo nalingi mobalo aza nzambe ayoki mosenga na nzambe tobasaya ayoki suzele naye nzambe nazalaka lokater apesinga natambolaka makolo nazalaka Agabi, bonjour. Agabi, bonjour. Bonjour. Bien, Agabi. Yes, I'm centre de rêve. Ils ont bougé. On est ensemble. D'ailleurs, ce groupe, nous sommes la meilleure ensemble, les gens, pour ceux qui ne savent pas se parler.
Merci. Je vais rappeler encore une fois, ça les a déjà saturés. Aussi place de Kende Libanda, espace des années. Moutou a télématé na katia ça. S'il vous plaît. Bien. Sans plus tarder, parce que dans la mission commune Mokoussé, il faut tout courir vraiment derrière les temps. Parce qu'il faut que l'on voit ce cimetière à Nécropole, c'est trop loin. Et rester pour ça. Apparemment, quand on a enregistrement avec des poids gerbes de fleurs, il y a trop de monde où ils ont ceux qui l'ont vraiment dans l'enterre, de risquer tout le mois en retard. Avec des embouteillages, du consort, de Boukater. Donc, où est-ce qu'ils aient surtout condenser un peu le programme, nous allons un peu rapide, de façon que tout le capitaine Bembele est en honneur, et puis tout le monde est à temps dans la place. Merci de nous rappeler le programme. Nous avons un office religieux, après office religieux, donc on a une étape de témoignage. Après étape de témoignage, donc on a dépôt et gerbe de fleurs. Après dépôt et gerbe de fleurs, donc on a recueillement. Mais recueillement, on a déjà parce que tout ça, on a dépôt et gerbe de fleurs. On a couru derrière le temps. Alors après, on a le monde de la famille. Le responsable de la famille a coupé sa mort et sa circonstance. Et après, on a passé dans la lecture et en raison funèbre et puis honneur militaire. Na kosenga na bateau va s'enregistrer. Bozala rapide et puis délégation à un peu moins Mokoussé. Il ne faut pas qu'on amène bateau à l'ébélé pour tous attendre un bélé trop. Donc, na sengi na bino peut-être tout tenir compte de l'aspect. Sans plus tarder, to bengi aumônier aya pour exhorter biso muke. Caméra. Vous essayez un peu pour arranger. Pour arranger un peu pour arranger un peu. Pour nous que ce soit pour chat below, parce que pour de temps en temps, ils ont la sollicité. Donc vous en avez un peu parce qu'ils ont sollicité presque à tout le monde. C'est un peu vous chat moi là-bas. Il y a une place où on faut bouger quoi. Arevia ripoti na Zambia. Nani mokonzi? Oyo apesi biso pe nani? Tobeki ye mako. Tango na biso ezali oke. Kosenga na mama akamia biso ya kaniso. Akomia biso na merci. Bote na biso. Batu na bomo imbote. Tobeteli nanu Yesu wana maboko ya pesima na yopema. Betela yato maboko. Merci tolito bakilo sango na biso. Tokoyemba kantiki moko. Yesu ndeko na bolingo. Na refrain na yango. Bongo tobondeli. Yesu ndeko na bolingo.
Tala biso pe na sima. Tala biso pe.
mokonzi azala na bino amekanga nzambe osanani awa kwali nzambe mokabwani na moto oyo kolinga ekopesaka mpasi kasi lokola bakristo tolingi tolela papa na biso na losambo tolingi totikoma koma nzambe oyo apesaki bomoi awa na se ayamba esika wa mboka ya ye kuna na likolo apesa ye bomoi wa lobiko tolingi toloba lokola job alobaka na kati ya pasi ya ye alobaki nzambe apesi nzambe akamati ekweli biso kasi liboso mpenza tokama wakoya masumu na biso moko tosenga mokonzi kolimisi bongo akoyamba losambo ya biso malamu nandimi te nasali mabe mokonzi soko ozalaki awa mbele ndeko wa ngai awei te ata mpe awei nayebi te nzambe akopesa yo makambo maso okosengi ye lizo lobi na ye ndeko wa yo akosekwa marta azongisi nayebi te akosekwa mokolo masuka mokolo bato banso bakosekwa lizo lobi lisusu ngai nazali mosekisi ngai mopesi bomoi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai ondimi maloba mana marta azongisi mokonzi ya solo nandimi te yo ozali mesia ozali mwana wa nzambe oyo ayeli mosia awa kwa likambo ya mawa tena mawa solo zambi ekwa biso tolingaki mingi atiki biso okabo ekopesaka mpasi kasi ata kopasi elengi na boyambi na biso tolingi tolela ndeko na biso na losambo tolingi ezali mokonzi na biso yesu kristu oyo alongi liwa yango wana na kati ya pasi ya biso tokwaki boyambi te tolingi nde tolendisa boyambi mpona kati ya pasi ye eza liloba moko te ya moto oyo ekoki kolendisa biso obele liloba ya nzambe ndeko Lazare alobi na ye ngai nazali mosekisi ngai mopesi bomoi alobi bongo zambi ye moko alongi liwa liwa ezali na pouvoir moko te likolo na ye mpe alakisi na marto te ata ndeko na yo awei eli koluka te te maso masili mpo ya ye mpo ngai nazali na nguya te nasekwisa ye napesa ye bomoi yango alobi na ye ngai nazali mosekwisi ngai mopesi bomoi asuki wana te alobi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi elingi koloba ndeko ya biso atiki biso na miso ya bomoi miso ya bomoto tokomona ye lisusu te kasi toyebi te po ya nzambe azali na bomoi po ezolobaki nalingi te esika ngai nazali
liwangai azala wana. Wana ya mwati ka apostol baye abika ngo kala yeko kende ibaya tata. Bina limite sika ngai nazali musali liwangai azala wana. Isika ya azali awa zena bomoi to limite de kwa bisope awa aki isika ya azali mokonzi waye awa ayambaki ye na bomoi waye awa nase azali na bomoi pene na mokonzi wa biso Yesu Kristo. Ya watu ni matonimi kabwana de moto awe moto ya bingai ata awe akuzana bomoi. Lelo motuna wana mokonzi ka motuna biso na kati ya pasi ya biso. Est-ce que ton limite de quoi biso awe kasi azali na bomoi pene na mokonzi wa biso Yesu Kristo. Pour ça la poya ye Bonzambe azali nzambe wa ngolo alakisa ye ngolo ya ye. Biso bakristo toyebi te nzambe azali tellement na ngolo. Alitangi ya yango okanda ya Santo Polo alobi na biso nasali mosala mwa ngai te na suka nabebisi boyambi te sikoyo nazali mobele kozela ekoti ya molongi. Losambo ya biso ezali te mokonzi apesa ndeko ya biso ekoti ya molongi. Awa ye abudi etumba ya ye te na suka abwaki boyambi te mokonzi apesa ye sikawa ekoti ya molongi. Losambo yi ezali pe elembo ya bolingo na biso. Moto awe likomoso osala po ya ye ezali te ezali bobele losambo kosambela po ya ye po ya kolakisa te bolingo ya biso esuki na liwa te. Eza lolembo moko biso toyebaka tolobaka sans te voir nous t'aimons, sans te voir nous t'aimons. Tomona biso tebona ya nkembo tozamela pe po ya libota bandeko batikali na mawa po ya disparition ya papa mokonzi ye moko alembisa boyeli na bango ndenge alendisi Marthe na Marie bandeko ya Lazare Yesu Kristo mpe alendisa moko na kati na biso po toya malikamboli ye na boyeli mpenza tobwaka boyeli te totia motema se epai ya mokonzi. Moto aza na matoi koyoka awa toyambi te Boya Ecclesia esantu ya Nzambe ezala ebombameli mpe ndako ya libiki po ya bakristo banso awa onse tosambela. Toya bandeko babiso bawe mingi penza papa biso André mokonzi alatisa bango ekoti ya lokumu ya bato balingi etumba ya bato balongi etumba mpe bakozala na ye siko tosambela. Oya biso baye tozali na ino na bomo totia elikya ya biso se na mokonzi oyo akobikisa biso omokolo mosuka. Oya bandeko babiso bazali na mpasi tokoka kosalisa bango na malako malamu mpe tolendisa bango nzela ya boyambi tosambela. Yoka losa mona biso
interveille. Interveille, quoi tu m'as cassé? Ça va quoi? Hosanna,
Naye
pe ya mwana pe ya limosantu. Tosangani awa okombo ya tata pe ya mwana pe ya limosantu. Mama, if love is crazy, love is for me. Bana ya Londres, shalom. Nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na Londres à partir ya le 14 juin pendant 10 jours. Pona ba délivrance ya moko na moko ekoleka a privé. Ba délivrance monsieur se senga kaka, il faut que ça ngo a privé pona ko kota na profondeur ya problème nyonso. Mingi ezali pona ba oyo batambola partout. O bazoko za ba solution te et sengeli to kota profondeur nango pona solution e monana. Bana ya ba autiste bayaki babikaki bato ba limitation babikaki bino moko botala ba témoignage
nakumisi kolo Yesu Masia na oya sali à travers papa Moïse makoma oya ye awa na souffrir bambule belé ngai na ko kotambola mangu te na ko kimate likolo sala nga pasi na sima likolo pipo na ko matabeskale la problème kasi abondeli pona ngai ngakutu na loba likamwa te yemo katumi abondeli esikoyo na yoki lokola courant ezo matanga ezo kita tango asisi ko bondela na tamboli na komisi nkolo Yesu na komisi Jesus you are the healer. Thank you Lord Jesus Christ for healing me na umeli na ko souffrir makolo na zoko kotambola malamu te. Merci Seigneur Jésus Christ azanzambe na bomoi Yesu abikisi ngai agerir ngai lelo nga na tamboli lelo na kimi kutumba nga na kimaka te bambule belé ça fait beaucoup d'années nga na kimaka na ngate na koka pete kotambola kuta tambola na zo tengama mais lelo na tamboli na kimi pe nzamba zo lokumu. Merci nzambe batela papa Moïse batela prophète Moïse sandi botane mobimba nzambe sala osali ya minene na commission lokumu kaka ne na pesi zo lokumu zo masanjoli mwana aza autism ADHD epilepsie eloko ekamwisi ngai mpona kofanda na ye na kiti ifo kosimba ye kofandisa ye kotelema mpe ifo kosimba ye kotelemisa ye awa ntango papa Moïse asali délivrance atelemi ye moko eloko ekamwisi ngai yango wana mpe alobaka mpe age na ye te alobaka mpe kombo na ye te ma alobi kombo na ye alobi mpe age na ye. Sit down and eat your chips. Sit down. Atelemaka ye moko te mais lelo atelemi na nguya na nzambe. Oh que le Seigneur soit loué. Amen, 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 amen. Tant toyaki lobi bato nyonso tu bamonaki mpona kofandisa ye nga na bandaki kosimba ceinture na ye na nsima papa akosimba ye afandisi ye na kotelema mpe moko fo asimba na nsima moko fo afanda na liboso na pamboli nzambe ya papa Moïse mponda baoyo bamoni ke bakoya esengeli na bino bobenga mpo batia bino na liste ya badelivrance bapesa bino mokolo na bino na jour na bino na date na bino mokolo wana bokomona loboko na nzambe bokozonga ndenge boyaki te nazozela bino na moto. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona kosunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na bison en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na en ligne. Ce que vous avez des maladies ou etungi sakao, des fois des médecins en famille ba koko komelote, peut-être ba DP ba zo solution na ngote. Ah on a mis sunga to zo libino solution. O bengi ba médecins en ligne ba consulter yo, pe ba komelo ba kisi, to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe, to kotindelo ba kisi na o ozongo en bonne et due forme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution ezalaki te babandaki kopesa ba kisi wana ebandaki soko bakisa ngai pasi na nzoto mpe kovimbisa ngai lisusu esalamaki ke nayaki kozwa contact moko en ligne e natangaki titre nango ezalaki misunga docteur en ligne réellement azwaki numéro wana nabengi yango nazwaki bamédecin wana baconsultaki nga en ligne bapesi nga badirective nini na kolanda epuis ntango après batili nga bakisi wana na meli lelo ngai oyo natelemi nakomi kotambola nakomi kosolola po bato basekaki nga babi oyo akokufa mingi balobaki kotoki oyo akufi déjà tokende kolela ye me balelaki nga te nzambe asali à travers misunga docteur en ligne ngai oyo naosolola na bino nakopomba yango nga moko te esengeli na yeso mpe bino yango po bolona mpe nzela na ngai faire la mama nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango naexplike bango kananga batali ndenge naexplikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki
nini yo kozomona malade no bazozola solution te biso mosusu baafricain bamalade na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga Dr Aline nde ozwi solution